nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, Tokutani na Masona Bisso, Nebo Messana Rolanda, émission Nabisso, Tososola, Lelo, Tososola, nous IDPS pour comprendre est-ce que 2 heures de Zanakata IDPS, est-ce que M. Moïse Katumbi, il y a 2 heures de nous sur la IDPS, est-ce que tu sais que tu as 2 heures de la vérité, nous sommes Bango, na Moko, il y a IDPS, il y a bon cadre, Tososola, Tolani, Musika, tu surprendre en plein. Réunion, trouver Tamasolo, Bourlana, Penza, Ndengeni, Penza, Maramioso, et Kouleka. Donc, sans tabou, sans embâche, Ndé, Bourlana Masolo, Yango, merci à Blaise Mundemba, à Simibon, caméra, Pogno sur les caméras, nous, le tout à Namasolo, Tolanda. Bonsoir, Ndeko Médard. Bonsoir. Tu surprendre dans la réunion, tu sais, la section Bumbu. Tu sais, où est-ce que oui, dans la réunion, il y a la section Bumbu parce que nous sommes président de la fédération, il y a Founon. On a Moninga, il y a assisté à la section de Bumbu. Les alliés Moko, il y a la section de la fédération, il y a Founon. Voilà, à travers le monde, il y a des ordres, il y a des Kinshasa. Il y a des IDPS, des primature yango ba pesibino bozo lingango te bozo compliqué pour éclaircir pour tout baïba. Ah merci na lingi na ebisa bandeko ya libanda balandi bolanda nga mingi parce que bandeko ya libanda bolanda kandeko medar mingi na lolenge nyonse sengeli kasi na pesa bino ba précision pour na likambo etali primature na kati ya UDPS to na kati ya rassemblement UDPS ozolo ba UDPS ko mibale IDPS les amis balete. Il y a Bruno Chiba les alliés, il y a les amis balete. Il y a Félix Tshisekedi les alliés. Les amis balete. Na limbola malamu. Comme ma bisote po lelo. Président ya parti akufi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. IDPS etikala ki kozala mi balete. Na statut na biso ya parti. Elingi koloba boyi. Président ya parti. Na lolenge ya DC to empêchement o salamaki. Il faut intérim na parti et salama ya sanza moko. Na sanza moko e ko salama lolenge nini? La limbola bande kunanga ya poto. Pe balandi nyonso. Soki président parti azalité na lolenge autorité kozwa. Likama monene ko elibiso mwana mboka Etienne Tshisekedi akufi atiki biso pe en son âme. Et sengeleki secrétariat général ezala. Et sengeleki convention démocratique ezala. Et sengeleki CEP commission électorale permanente ya parti ezala nyonso misato wana tangu yango evandi ekomema parti na kati ya temps oyo ya intérim ya kwasume présidence ya parti Ndeko Médard tobaki IDPS deux tendances bozoka lisusuté bon moi toko tango zalité za na bino bon pouvoir je sakaboli bino vous a faible devant Bongo bozoka le côté toba siko primature sukaniyo. D'abord na limbisanga pona mutuna na yo singeli na zongiso na nzela toza faible te ngai Ndeko Médard lokola nga na zalia wa mukolo moko te corruption ekotikala ko somba ngai te parce que personnalité mutu dignité mutu crédibilité basombaka yango te ba ike nyonso bazokanga na nzela wana ne sont pas jamais des politiciens ba wana ce sont des antivaleurs les ali musala oyo EDPS botamaki pona ko lutter contre bato ya lolenge ya bato wana bazali ba oyo te bakokanga Congo démocratique pour ekende liboso mais ngai Ndeko Médard nazolo balelo yoka na bisa yo IDPS eza ko panzana te et Etienne Tshisekedi atiki biso le 1er février ya mobu oyo ti lelo mabazo regretter ba conduire discrètement la photo nazongisa nano ya no na likambo oyo parce que tolingi tozwa ba précision bandeko ya poto bola nanga Ndeko Médard malamu eza nini président Etienne Tshisekedi asi akufi biso parti lolenge nini tokosala intérim ya parti ekosala ma intérim na lolenge oyo esengela ki ba organe misato oyo esala esika moko pona sanza moko ezalaki convention démocratique ezali CEP oyo commission électorale permanente ya parti na secrétariat général alors eloko nini salami président zate ba organe ezate lokola ezate mutu moko ko longola mutu na parti te scénario oyo esalamaki entre Félix Tshilombo monsieur Kabunda lolenge bazo sala scénario na bango pona kopesa mbela
na Moïse Katumbi na kati ya G7 et Talibango, c'est-à-dire ils se sont fait exclus du parti Bango Moko. Et ça bêtise. Bon, ça c'est que le long de déjà pour te pouvoir comprendre biso le long babi qui tu sais que Félix tu sais que Dassima Solo ba Bruno non plutôt Kabundo est secrétaire na ministre de la parti le long comme traité Bango qui est pris en otage par Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui prouve que Moïse Katumbi n'est pas en otage? Parce que les Kambowana et Talibango, mais IDPS est en train de fonctionner convenablement. Ngaï, Nazali, Oyo, Ndekomedar Nazali, Batouaye Binga, Nalouenge, Nazali, Kosala, ceux qui Félix, Nakaboun, Bazo, Sakana, Ezali, Bazaba, otage, il y a monsieur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a rien à voir avec le Congo démocratique, ni de loin, ni de près. Moïse Katumbi, c'est un criminel économique, criminel de sang. Ndenge M. Kabila, M. Kabila, Moutasali, Moïse Katumbi, pote, à cause sa vision à peuple, comment on a que Moïse Katumbi, opposant par rapport à qui? À M. Kabila. Mais Moïse a côté l'Assemblée pendant que tu sais qu'il y a qui vivant. Yoka, on a dit que 20 millions de dollars, Moïse a pété tu sais qu'il a pété Moïse a pété tu sais que 20 millions de dollars, il y a un qui a côté de rassemblement. De tout bas qui y est mon moi. Biloko basala ki wana ezali lisano. La liste était tellement longue. Na kati liste wana baloba ki o bakamere bazana kati sefo Etienne Tshisekedi n'a jamais été corrompu par M. Moïse Katumbi. Etienne Tshisekedi savait bien que Moïse Katumbi c'est un criminel économique, criminel de sang, vraiment azamutoyo antivaleur. Et koki ko sala malolenge wana te. Menga nazo yebiso yo boye. Yo kapona Moïse Katumbi. Yeba yango lelo ni de loin ni de près pour le Congo démocratique. Moïse n'a papa te, n'a maman te. Moïse, criminel économique, Moïse Azosala. Il est en train de contacter des individus. Oyo Bazali, facile à la corruption. Ba Oyo, ils ne sont pas vraiment na Bomoto na Bango, Ezalité, tel que Félix Chilombo, tel que Kabunda Kabund, Makambazo Sakana parce que Etali Bango. Mais ngai ndeko médar na zolo ba sincérité ya likambo ya Congo démocratique même bandeko nanga na libanda mboka balanda parce que na libanda mboka ezanini faiblesse ezali na mbongo bongo biso bandeko médar tozali kolobawa pona nini faiblesse wana ekuta kabiso te Moïse Katumbi asala ba aventure wana IDPS n'est pas une blanchisserie. IDPS n'est pas vendre. IDPS n'est pas marche-pied. Moïse Katumbi asala aventure na Félix asimbi IDPS te. Asimbi IDPCT. Tina un rassemblement le rassemblement était pour des élections, pour faire bouter M. Kabila à l'extérieur du Congo et perdre la société pour une courte durée. Congo éthique à la pona mais tu es on a ébissé nazo yebisayo yo ko yebisanga inini. Oyo Moïse a kosa la contrer qu'est-ce que tu me sur la télé. Moïse ne pèse absolument rien. Moïse a osakana ba lokola ba Félix parce qu'ils sont des donc il y a même nature, même genre. Est-ce que le long du comédien que le peuple congolais, est-ce que vraiment la confiance sur l'IDPS? Est-ce que l'espoir est sous à tout le qui confiance est à 100% dans les assuré bande konanga ya libanda. Bande ko poto bola nanga inde comédien. Na ko bisa bino boy. Etienne Tshisekedi est mort, il nous a laissé et le kotobengi patrimoine. Patrimoine ya liboso eza IDPS. Ce qui est soutenu dans la IDPS, c'est moni accord oyo. Ezali pe patrimoine na ba Congolais. Pona ni nazolo beloko. Ti angole no mutuna bande kunanga bolanda. Ce qui tozolo balika mamboka na biso to sazardete, Congo démocratique eza bikendela gauche droite te. Congo démocratique esengete à travers le Congo, toute l'Afrique va se retrouver. Et donc le monde entier, un nouveau système de vie, même il y a développement à travers le Congo démocratique. Mais pour nani, babiloko lokola oyo, na koyebisa yo boy. Omoni yo zolo bakeno mais ezaka boye et ke boyete biso nazo yebiso ke lelo ba travaux est aussi là lundi ba signer accord pour la signature finale elingi koloba boye biso Congo démocratique to ko se retrouver à travers accord oyo suka nango ezanini opposition et kozala na organisation d'élection paix gestion ya mboka. Le premier ministre Oyazo Bima, c'est un donc Azali corrompu, Moïse a joué en otage. Parce que le premier ministre primature européen c'est pas un nani. Primature d'ailleurs, nga nazo koma wana pour nous aux Lombango.
primature, la dernière volonté d'Etienne Tshisekedi, le nom est connu de tous, toutes les chancelleries. En nom, c'est le nom de Valentin Moubaki. Tous à la sincère. Basango wana. Et l'autre tozolo baso qui bakenda qui na conseil de sécurité, c'est parce que bango bazali sembote le dernier nom. Yoka bien nazali kolimbolango. Bande kobola ngai malamu. Ngai ndeko medar nazo ebisabino. La dernière volonté d'Etienne Tshisekedi pour la primature, il y a eu un nom. Félix Tshilombo bien. Libota na biologique, baye bien. Basango wana, avant basala déplacement, les lundis soirs avec Etienne Tshisekedi voyage pour le mardi. Aye bisa bango ouvertement, au Lengankoi. Batunion sur la plateforme na katia rassemblement. Tout le monde sait ça que Etienne Tshisekedi avait laissé un nom, c'est le nom de Valentin Moubaki. C'est connu de tous. Bino le nom quand il dépasse vous a faible devant l'argent. Quel IDPS au wapi? Na à gauche, na à droite. Il y a droite des athées. Na lobby na yo. Lobby peut au moins comme comme premier ministre na katia. Tel que qui? Il y a primature. Na lobby na yo une dernière volonté de Etienne Tshisekedi, c'est le nom à la primature comme il y a Valentin Moubaki. Yango wana te. Et ça va comme il misa tout. Comme Isabé Moko. C'est une haine, c'est une jalousie mal placée. Tout le vérité. Etienne Tshisekedi de son vivant. Biso totikali na kati na IDPS. Trump et Valentin Moubaki na kati IDPS ezate. Nazo ko confirmer égalité. Nous devons être sincères à nous-mêmes. Même les critères ceux qui tolobi na primature. Et c'est toujours Félix Tshilombo, toujours Valentin Moubaki. Attends, ma Valentin Moubaki Félix n'existe pas. Comment toujours ma makambo ko l'aventure? Comment il faut te comment vous allez respecter na mutu oyo a choisi comme la patrimoine à IDPS, c'est fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Abandon comme ça, il y a poto mbala nambala. Va faire déplacer bande konanga ya poto mingi ba ya wa ko pesa bango misala na primature. Ça c'est une honte. Ils sont venus pour la client donc pour le clientélisme, le fanatisme, l'amitié. Est-ce que basosola ki ke nani yo bazolanda na sima? Basosola ki lelo, ils sont à la primature et je vous dis sincèrement, Valentin va conduire ce pays pour et la primature azo kambango. Yo kana bisa yo to kende na malamu to kende malembe. Olobi na ngai respect. Ah bino soki mutu azo ko loba vérité nde ko zanga respect. Pona lobi vérité nde nazo ko zanga respect. Pona ko loba ketala nzela yango yo loba ngai kwa nazo ko zanga respect. Non. Keba ezali bo. Ko loba vérité eza eloko mususu. Ko buka lokuta pe eza eloko mususu. Mais vérité eza nini? Vérité ozali kolimbola mutu nyonso po ayeba soka zaki na mabunga asa nini asosola amona likambo ndenge ezali donc likambo nazo biso eza solo donc bino bokanisa ki IDPS kokufa IDPS n'était pas à caractère tribal à caractère biologique autour à caractère individuel IDPS c'est patrimoine national ya ba peuple congolais landanga malamu po bande konanga poto balanda makambo na banda ko lobato komina sukana lelo bango moko bazomona ke réellement et ça chauffe maintenant. Nous allons avec Félix Tshilombo parce qu'il sera Premier ministre. Le Congo est par terre aujourd'hui. Kabila ne même pas ce niveau de faire remonter le Congo. Le lenga kuta kengo na Mobutu. Ah bon, tous les sous pesa na mutu sous adine sango makubunda ta kundango libela. Boni. Voilà, donc nous sommes au Bisso na www.info16.com. Nous avons l'andeko Médard Azamoko na katia IDPS donc cadre tous beta masolo ndekolo Médard Toloba ceux qui Premier ministre abimité na simet tous banda oboye et kusuka ne te makambo ya kotia obstacle koki kozalante pas un blocage. Congo est à par terre. Congo ezali na texte juridique ezali corrigir bisote à part accord wana. Ce qui toke na accord na texte juridique constitution Kabila n'existe pas. Aucune institution ici. Alors yango no tezolo ba ke Kabila lokola zate biso nyonso texte ezali ko kanga biso ezali accord. Et sengeli titoza na akobima pe ba ko signer yango lobi lundi ba ko signer yango akobima. Ba scénario na bango wana ko sala ba blocage wana ezate. Oyo mina biso likam. Na biye biso na bande ko poto. Ba tu ba pesa ki makanisi na Kabila ki a pesa 3 non c'est le rassemblement. C'est le rassemblement bon la dara malamu. Baza na rassemblement. N'est-ce pas non? Baza ebele. Rassemblement c'est vague. Ba rassemblement exemple na ko pesa ba lutundula baza na kati. Ba Délice Sanga baza na kati. Ba Tshilombo baza na kati.
Parce qu'il savait la seule personne crédible qui devrait dire à M. Kabila non, n'était que Valentin. Les restes là, ce sont des inutiles. Voilà, donc derrière la caméra, donc c'est Blaise Mundemba. Vous avez ma soeur plein des tamboula pour dire que ma soeur est propre. Si même que vous avez de mobile qui toque au pembe, la nègre pena mango ya poto la pena solo. Nous continuer na ma soeur habitation de ko médard au azo panza penza liboke de façon que vous pena mamango ndenge ezaka. Lelo ne ko médard tolo ba espoir sans voler peuple na balabala avec ba soutien ko suka wapi bandeko ya rassemblement baboma donc pour na bino IDPS rassemblement kufa to pendenge espoir ko kendete Etienne Tshisekedi le 31 juillet na libanda ya triomphal ya alobi bien que tout se prendre en charge. Tshisekedi a désordre tira désordre. Etienne Tshisekedi yonde ko ngana ko kamwa tibao atobenga le tobenga on serait traité bazar ba ko babebisa donc to bake Tshisekedi mtatiki désordre le tout vivre bandeko na ko yebisa bino bapanzisa ngo ngoni ndenge bapesa ka bato des informations bino bapanzisa ngo bozali babebisi Etienne Tshisekedi yo lingi ko yebisa ngana vina ngaki Etienne Tshisekedi azalaki muta désordre na mboko. Ce rassemblement au Yimbatiki na lobby na yo tina rassemblement ezanini tina rassemblement ezalaki tokende biso nyonso tosangana mpona élection tosangana élection Kabila atikalaki koorganize baélection te na mandat Kabila azali incompétent na lolenge asalaki pendant son mandat de 5 ans de 2011 à 2016 akokaki eloko te par conséquent tokende na kati ya maponami na transition ya mukuse oyo yoko yebisa ngai Etienne Tshisekedi atiki désordre monsieur Kabila parce que nyonso tozala Kabila azala sincère ba blocage zo ute pa Kabila donc ngana koloba eloko wana te lelo balinga te lundi bako signer lundi bazo signer parce que likambo tozo kende na mboka na biso Congo démocratique bana mboka esengeli bino bandeko nanga poto bososola bomoni tozo balikambo ya solo bandeko lokola bandeko Moïse n'a rien du Congo ni père ni mère aza criminel économique criminel de sang bozwa conscience patriotique bolata yango prenez la combativité en vous bozali na libanda mboka c'est parce que il n'y avait pas un état de droit ici il n'y a pas une justice il n'y a pas social égalité et interpeller bino bon mon até qu'on n'a pas olé mbala biso awata na matembele mais ces gens-là n'auront plus le temps et c'était le dernier régime nazo ko yebisa bino il y avait étrangers tels que des Rwandais venir diriger le Congo démocratique et soki biso awana Congo démocratique charge ezongeli biso moko et tient que de biso mukumba prenez-vous en charge. Voilà, merci. Tu as pratiquement le souk à entretien à Bissona de Coméda. Tu as évité le mot de la fin pour tout le monde. Le mot de la fin est Zanine. Si vous avez un salon, tu peux faire un Coméda. Le Coméda, c'est un Sabino Sembo, Pesolo, et peut tous Okende. Je pense que les lobos Kobeta Navino Baku. Makamabano, le Bagnon, Sobolanda Kangai, et Zaïga Kokisama. Na mone loko mabete o tozokende po mboka na biso tokende na maponami ya turo oyo esengeli bana mboka biso pe tokobeta mbela makasi po bandeko na ngai bino kuna na diaspora bosala nini bo voter turo oyo 2017 sans ya novembre na maponami bino pe bosala ba candidat les séances nyonso zelo koleka na mboka na biso na yebisi bino eloko wana tozala bomoko toza na bolingo moko nzela moko Congo démocratique ekangulama mutakosa bino biloko pamba te na misolo te basombaka mutu te basombaka crédit te basombaka dignité ya mutu te eloko wana boye bango kende Coméda azali koloba butu moy pona mboka na biso Congo na pesi bino mbote ndiso botikala. Voilà, merci à M. Médard, nous disons qui beaucoup soigné et puis tu écoutes na mason pour que bandikoza à travers le monde besoin information oyo ya solo on a bien tout bongo na numéro mususu. Ciao, merci à Blaise.